bato bakende te etali biso te lo faut comprendre nga na ute nazali na concert kitoko bandoki oyo balingaka biso te au moins eloko basalaki biso na ntango ya ing eloko baolinga basala biso siko etali biso se toteka ndenge totosisa bane totondisi mutu nyonso to azolanda oyo aza golo aza gladiateur oyo alingaka papa herve bien chaque jour tokota biso boto naomi kosala sulaka biso susu te après okosala yango susu te tokontinua totyaka papa herve tosala biso ya afrique du sud na angleterre tobosana makambo bon bakende bonne chance na bango na vie Naomi so nga nalingaka babete nalingaka nasala mpa na bino namona mpasi Naomi Arlette pardon limbisanga na nini boye naolinga nainstalle na poto soko kotika ngai patrizana sisalanga naotika oloba na yo Naomi abete Arlette pardon botikanga nde na ye boye botikanga na poto ni boye bato baza bamanque de respect omoni baprésident bino ozomona mpasi asungaka bino oyo bolesaka basi na bino bamama bino bakoko na bino bato surtout euta na motoki ya papa herve oyo moko te arte bokosala na momo mambo biso tokutala yango bato boye tokotanga bango susu te akende na ye nga je m'en fous nga nalandaka papa herve ti jour akokufa bato boye kombolaa biso yeba bango te ebuzoba neni bona toilette bolingo opesa toilette ya papa na bino amonaka mpasi mpo na bino espene ezaki ndoki te kindoki te D'accord, merci Naomi, ma fille. Continuez à poster. Bagolo, gagné, tout le monde continue à poster, ni encore, bon continuer. Si, tu es en Afrique d'ici. Après, tu continues à Nino. Tu continues à Angleterre. Oh, ils aiment le Bouzoba. Golo montre pourquoi tu as Bouzoba. Pourquoi tu as ça à toi, tu es bien. Tu es comme Kamboyo. Hein? Tozala na actualité na biso tosi maintenant boye tokimisa tote mpona buzoba bato baingratitude bandeko nanga po après tobosa makambo lobi tokokoma jeudi makambo mosusu tozonga na actualité na biso tobebisa actualité nde tobebisa eg totika makambo mokonzi alobi bafulaka kwado te tokofule pourquoi asali nini yango akende na bonne chance na ville place oso okende moto akomi de te imagine concert esili moto apasi sala azwa komi tokuta no na États-Unis bomoni yango te soko moto aza normal bakende na bango na mitia fota papa Hervé longola papa Hervé merci Arlette bosala makambo oyo tokosala boye tiso bagolo tobunda mpasi baennemi bazoyaka na place toza baennemi baza tokumisa bango eloni tofuna bango pourquoi merci sana ata boye toza na lesef na biso me fo toteka batike eloko yango wana oyo tobosala yango na soki wana merci ouais Naomi ndanga loba eloko Martha alobi le mot capital au monde dit c'est vrai que là pour soutenir artiste au monde dit c'est pas la première fois qu'il fait ba musicien balongwe ou ba Kimi Nicodème Akenda ba Chikito donc biso toza pour na faire toi pour na ba artiste au bazar ba accompagner été donc faut te soutenir moralement spirituellement donc voilà somme talongo nae le bika merci mais j'espère qu'il place pas qui ou place à Royemba ou place à Kirofana yemo kaka yebi na batele abu bien donc tout ça plus y artiste les devant pour na qu'on valoriser namsala ou autre sala il y a quelques temps et na ba concert ezoya omoni balba soro lingi mutu folo ba pe mabe na bolamu na ye donc faire hasard déjà premièrement hasard vient na biso quartier ngiringer bon bien na que non la betelo ba kumba moi quelques personnes mais hasard mutu moko vraiment to faine vraiment boué tu vois malgré que nazara trop soustement ya nini hein dedans mais toro sola parce que ba masana ba toujours na katia ndolé tu vois mais to soutenir yé biso toza ba gaulois et puis là to lobi ki to ba gaulois et ça te que non to za la sous te muta tel un gaulois c'est un gaulois au mona et à l'époque là ton lo ba kia na moi na BCBG lo ba jamais été na moi na ya Adolphe ou ya nani te donc faut to ba ko choisir quand
so za mwana Gaulois utikali mwana Gaulois so za mwana ya tata mobich ok pas tata mobich donc là te no nga na amour bonne musique là to loba ya bonne musique ti là to loba nga na za mwana ya Gaulois ya mwana ya Ferigola abu pia donc les bosali live botsaka mutu nyonso ko s'exprimer na ye mais totika ko fingana to ba congolais premièrement et deuxièmement Ferré aza nga fa naï donc il faut que non am mo ayo ka batu fort bon mon ayo ka yo a étudié yo a analysé très bien c'est quelqu'un qui est vraiment de bon cœur mais le problème c'est que il y a beaucoup de gens là tout autour il y a des gens bazala bien tu vois mais de lui-même il est bon c'est les gens qui l'entourent et puis bablo c'est les kaka il y a puis bamtema mabe batwana tu vois donc c'est la bonne publicité là to lobela plus makambo ekobetama ba concert ko ya o alongwe na c'est beau tu vois donc bonne soirée à vous tous na alerte na yo Naomi na Batmisos bonne soirée et puis vous continuez à parler je vous suis si tu veux m'enlever tu m'enlèves hein. Alex Kichegas ouais, bonne soirée à vous aussi bonne soirée Maman Nao oui ngai na koloba ako arena ba français ba Gaulois ya France ba raté lokomoko papa va préparer pour na spectacle ako arena wana ba na Londres ba vivre ngo Londres ba visiter aux belé na na to chance au mon spectacle ko ba préparer ngo non basomba billet batonisa bo to betanga double pour spectacle est tellement grandiose Diemo pas lobi bon lobi so bo koka to betango double yango donc il y a resanaté pour ngai na vivre donc na rock répétition na zo bona ko lia te to que c'est ngoli na mona spectacle na mona banini ba chorégraphie donc et ça nga tellement bien donc en tout cas na c'est na bana Londres so bana panel ba panda sango toza non ba mona te toza na mona Londres vivre yango ba ko vivre yango vraiment donc biso to zala ka sur place to moto vraiment na cuisine na ba to biso to songa ba koni ko tindika to mona makambo ndenge sala maka donc en tout cas papa va combattre na niveau mo sana ti makasi vraiment besoin na mabete nyonso ba besoin na mabete mais papa va combattre ti au moins pe ba départ au pe ba mso ba bana ba sima ba départ bon pas si capo de ça qui na bango ba kei mais nga mana regretter nga bango nga vraiment na regretter nga bango na bi que non recrutement mo salami papa va faire recrutement mo ba chanteur ba zali donc non ba likolo fort ba likolo fort en tout cas c'est vrai na ba cœur ouvert mouton regretter ka sa Charlie Solo pour Charlie Solo a na mufinu ko ya Jet Set ayebaki guitare ya Jet Set muto ya kaka papa muto ya na ya oleka pe nzamba za nzambe muto ya pa oleke bazaza na bango beta bango pe bien mais la guitariste la préférée moi mabe makasi yango bazoza mutu makasi ti le bozo ba boye fima yango ba osala mais na kati ya orchestre to za wana neti boye na kozala na zana misemo na lela fort à part faire na misemo so linga makasi oki voix na eboye na planer na mieux zarande somo c'est normal non mais les connaissances pour la été baptisé déjà là aza guitariste kabula ballon okay na esalinga Patrick kabula ballon papa Aboupia Perside Armand Pasta en tout cas pas à likolo pastel akani le micro Amadou so Amadou Loba na sepela no Armando
na sebe na papa buzoba na sebe na papa buzoba ndenga iko arrêter hémorragie moni bamso bazo matawa na offert à 300 musiciens ndenge ba wangile na batawera na batafali en plus na sebe pe na mama Arlette za wana zo landela ba na kota na ba compte comment moto yo le ka na za mfana ba musique te ngaza ka soda makasi na za mta gauche a na France politique à gauche TikTok ezali soko za warrior matana panela ba warrior oui oza gaulois matana oui ezaka bongo Amando siko débat ouvert ba warrior ba gaulois bolinga te to linga te to kosana ba bote biso to ko fula ba kwado te jamais nao ozaka tendance à gaulois siko débat ouvert pour débat emote o créno ka ba makele les antines bakenda na panel bongo te mote otikali na ba presque ba gaulois bazawa mote ki me koti metant brasaki belé wana ngapele lo esaki na mata pona ko senga mama Arlette merci nenga za ko cha ordre et belé bazo mata wana ngai za 300 musiciens à part Trixon na moni Patrick oloba bla mama musique nenga zala faire recruter ba monsieur bazé belé moni trop tard ba kongo ba bakete mais Ferrari ala faux chanteur ngako na kama ande Ferrari ke na rapporta zonga ala faux chanteur Angola ne place wana Ferrari ke ne États-Unis azongi Adidas maman JDT mon le roi il faut chanter Angola JDT na maison mère no ke rapporta no zonga faux chanteur JDT faux chanteur oh et moi le baté nani JR Maro azana na maison mère faux chanteur bon comparer Ferrari na ba Chiquito comparer Ferrari na ba génie Atula répondait Ferrari a dit qu'on a aidé biso na cœur on y faire la cœur na isa kilo voir Ferrari na cœur oui et ben ko apporter mais Ferrari a sali batan sali na vocal te ana vocal te ba mati de gol ba na vocal ba risé ba no sa vocal ba to no sa ba plagia ceux qui vocal da risé et ça banze mo soleil et ça banze mo musique ko te yo kangoka na biso te ko lito imoko musicien faut créer biloko na moko pour na blesse créateur azaki yemoko quand même abunda ki bien trop beau a été nala na Rio ya jet set te blesse a yemoko kende ki apesa fidèle asali 11 ans dans mouvement ayaka répétition chaque jour asa fidèle oui attends asa na ba lacune na ye ba et c'est rare moi performance ko la kolobela kaye mais pour na Charlie nde oui Charlie asa moi pièce maîtresse mais ko kende na ye engolo belo rote flam kapa ya kenda ozu balé makaba balongo pemena jibem piana ba popo di po balongo pemena ya Kofi Olomide Félix Taizon alongo na quartier latin est-ce que banani wa masa na biso abeta wana lelo ayate na quartier latin o comme chef d'orchestre na poto kuna orchestre da bongo ba ya ba servir c'est vrai que dans un moment vu que faire ça na ba problème belé mais soki ba kei musicien da sali 25 ans na Kinshasa jour au kende poto alobia kima a okima kaka. Donc, ils ont dit que moment na bango va décider de tikala, bonne chance na bango, biso tika na faire rigola. Attends à Londres, so va visa Londres te faire rebeta un système électroacoustique. A reçoit 2-3 bateaux Europe, il y a France au bana mikanda ba katisi, ba yé faire azo yemba, bango ba beta et sili. Donc to soutenons faire rigola. Et là on a ko lo bangona na kabula pa gene na ba yaya, wa sel gamba lo balobi quoi. C'est un peu Pasteur. Parole. Mas va répondre à commentaire pardon. Mas ça m'a que faire et moi qui m'a ouera. Faire à dans la carte à résident à français. Donc ouera faire continuer à Londres oui, à connaître un billet orchestre. Faire pourrait rentrer à Kinshasa, à son billet quel est son photo pour faire pardon, vous allez expliquer bien. Qui m'a à Londres était pas comprendre ouera azana nyongo na bango nyoso tout. Voilà pesa bango mbongo ayi pesa mbongo te fo bazonga yango JDT we nani na fere na mususu ba bazonga na bango te ba kinini boy na Bill Clinton bazu ba pesa ni yanga zonga ka bo tika so ba ma musique te bino bato ba commencer bo kino yoka histoire o bo le meza lokuta ba kimarate fe we ra fa pesa mbongo a pesa mbongo na bango te o a prometara bango Naomi bloquant na bato ba finga papa Hervé zo bazo ba biso ba misemba ni foncer yo dem to bloquer to ngai
te modérateur a bloqué no bato ba finga papa Facebook bato ba la commentaire biso ba o mitu esala nango bien te tant ba finga bino bando finga ba bêtise ah ouais ça bien te na biso na mi bloquer bango pardon s'il te plaît ma chérie modérateur OK wapi naza boy panel o ba finga papa ve na supporta raté monter mes amis course to abutu to meli ba biloko mutu et tourner ma bé to meli donc bando loba ka ba makampo et ça bien te bloquer bango s'il te plaît mati panel tinga ina tala commentaire te misu ka ke tala po ba ninga pe ba lo parce qu'on en sa boni misu e moni ko ka te ma chérie commentaire ba ki pa ngote to kipe ka te Naomi non non nga pela profiter na loba kaka loba bébé non moi papa ba sisi na matin pe banda kala bonsoir la famille bonsoir à tout le monde bonsoir la famille gauloise nga la fête na ngezaki banda samedi de totondi saki po bato bandima te ke totondi on bongo bato ebele basutuki nga la fête pona ba o ba kimi nga to Ferrari na ebe na nga jokima po akoma pe tellement munene libu mondo ko yemba te vocal na ye mo kutu asala na visa soke komika na papa va chaeta na ba 4 compteur asala ngo ango kima de ba na Bruxelles azoko sala même pas ba monter azoko kate monter na o asala na visa sango matanga te banane na kutna mela nesta anoko yemba osute ti abanda okende nga be akende ka po ba effectif mais to ebe na biso tika na bon akende na bon débarras et un problème te mais ya Charlie nde nzambiranga ya Charlie papa on va sortir une émission oui que papa on va sortir une émission anda préféré à mes makata ya Charlie akokenda ba musicien te mais Charlie fazala Charlie ça moi tout mais bon eza ngo mokili to ki ko s'attarder wana te poto na fête na biso zo continuer to ba sa fête ba mona matanga na sepe na maloba papa buzo bandenga loba kia donc to l'extension bloquant no sali pe bien ndengo longoli yango po taka ngona sima kuno telonga ya Charlie ya now te taba ko lo biso ko to kemba na ki souci te na réserve juste vana na Luanda to solo la ya Charlie ba souvenir ebele nyose za ngo loba te mais bon akende kaka merci pour le service wa salela ki biso nzamba pambola nzele funga mapona ye tozala biso to akaba golwa sozala wana pona papa Hervé tozala wana foma pona papa Hervé ata bango nyonso bakena bango tozaka pona papa Hervé mais encore arena nde makambo pesi makambo bazolala te na ebite banda samedi basali combien de jours baolala te bazobela na comprendre te bino boloba boleki biso mais na omona bino na ser bozawa mabete na mi continue na zaka na Hollanda so likambo lobe yesu na simoli micro papa buzo baloba loba na sepeli siko biso so bagolo tomati biso toteka nini na biso ezali kitoko bandekolanga nga nazali na kati nazali kota France nga nalonganga kulu nalonganga bien jaloux tie moi basuni bote oui nanosala yango nga nazali mposa yemba yango nazala mpe napesa yemba yango makasi batondi plein batonda mwasi moko alongoli kolimbisa alongoli soutien d'état pere ayembaka na niveau moko soki ozali bokama aopafola yango likolo ta elenge ezalaki wana bato bazobina na esengo alati kitoko maske kitoko ayeba nzembo akala po bino bato mitema mabe boloba ofere ayembaka banzembo na sika ayebika nde nzembo ya dynastie o bagolo bayeba koyemba te na bagladiateur toyembaki oyo songa tosala topepe baparfait kitoko bavoye chéri bavoye garçon bazalaki bolinga bomata actualité eza maboko na biso tokofula mutu moko te tokoki kotala moti mai apres tokotala bino bandekolanga boteka papa Hervé oyo nyonso aza na video postango lobi chaque jour postaka video sala challenge oyo nyonso tokomona sala koma
Afrique du Sud abente Angleterre. Biso bato tout ça l'Angleterre ton ça badi na biso. Papa vous ça va en Angleterre. Oui, dans Angleterre. Papa Bouzo, na France. No, I'm from London. I speak very good English. Pour la mona kona ba panel belé. Na kanta na France. France te poani. Na France, na concert. Nazalaki. Nazalaki. Zéro. Donc ça veut dire Vandom, to kutana batinyo surtout, to kutana bata parlement, to nazoinda ku 10 heures. Hein, to que after ya biswa gaulois, même pas ça là wana. Moi malheureusement moi si comment nani. Maro pas enough after na biso. Ti 10 heures, to meli ba gaulois baza bien. To continue to lula pas pervé. I love you Papa Hervé, ba jaloux. Donc on a biso tata bo sali nini. To rotika pe Papa Hervé. Biso la Papa Hervé. Si to comme va coco, là nzete, coup de. Amen. Amen. Et là pena bongo pasteur. Mati sanga yeba o ndenge nini. Yeah. Na des trucs son. Bon, na mona ki sœur nanga Percy alobé mama bien. Moi si ma ma musique. Abi Ferrari combien de fois batiki ya sala vocal la visa akwa sala ngote. Au moins na studio, oko ba lelo ata 8 fois. Oko senga na kele no bitabe, OK o le bitabe yo zongi ti ya sala lelo na studio. Ba meki ko soya ko ajuster ngo. Na ba concert akwa ko yemba ngote. Akoma yemba na note assez. Ami lukela problème. Après wana nini côté ba départ tout mona bon et belé moni ba tebele to sala ba TikTok to na so ba jeune ba 20 ans ba 25 ans 30 ans ba ma musique était to mona quartier latin ba kenda poto ba beta Zénith ba beta Olympia na retro boy 7 musiciens cadres batikali parti base Lebu Kabuya Burompela Stam Chinto Moshili passe à la naki so mono ba ke belé mais Kofia ya a recruté Batou, orchestre Continiac. Tout le monde a maison mère, Ferregola, Bill Clinton, JDT Moulopo, Serge Mabel Adakene qui avant, Babindo mais suspension. Si les lots, Koudou, toi, ça la Ramakamounaï, va théâtre, on a continué à Rosal. Tout le monde a qui héritier Watanabe, Amemaki, Smoke Mamba, petite sœur Nabiso Lise, animateur de Moro Chandoa, na basiste, 5 Bakimaki, orchestre Continiac. Tout le monde a qui Fabrice 9 musiciens après ce continent. Fali Poupa, Bakima 5, Kabuya, Golé Solo. Moi, ça m'a même la deuxième fois qui toko boé. Sente, vous avez tapé, Sente Panaï. Mon Akitambo, Bakima 5, orchestre continent. Donc, ya, on a tabaki. Et ça, problème, ça, pour le groupe, ils ont un visa difficilement au monde. Bien, qu'est-ce qui fait que le groupe, ils ont un visa difficilement? Et là, on a un bandère. Voilà, on a comme problème, les Camerounais comme un dossier juridique. Est-ce qu'il y a moins à tête que Kimisi Charlie Sola, mon visa à les expiré, tant que nous avons sous visa, tu l'as yémé. Mais l'homme de la carte Schengen, l'homme de la carte Schengen, c'est pas moi, non, mais on a fait deux fois. Il y a Charlie Sola qui est aux États-Unis. Et là, on a visa 5 ans. Il nous a fait en France. Il y a un autre baquet, peut-être qu'il y a quelque chose. Faut tout le États-Unis, en France, maman nangai. Yom tu n'as passeport, on va bêter leur visa aux États-Unis. Ils appellent 5 ans. 5 ans. Papa va zaka mabe. Ah, t'es beau, tu as kana fait. Londres, on a visa pour Eza carte Schengen. On a dans les States, on a dans les États-Unis. Les musiciens a préféré à qui en Europe qu'à qui en États-Unis. On a un mon sac à la on a champagne à salara musicien ou un musicien petit na biso flûte à métiole à États-Unis à on a bandé na rit ou atalaku rit nzele à les États-Unis. Hey, bikep mutu azana nga permission pour que na libala asenga permission bato ba senga permission te baza bengra Koki ma penez ingratitude, mais musicien ou alinga qui ma pour la carrière na ameka sous moins chance. Qui ma en Europe, qui ma États-Unis. Bien affilé à les États-Unis, première porte bien affilé à les États-Unis. Maintenant comment tu vas Europe, au moins bien affilé aux États-Unis. Aya sauté. Donc ya bastali ma B, Koki ma oui et ça ma B.
Mais France, pour la ndoule, côté musique, artiste qui m'a en Europe, France, Belgique, Azalawana, on a passé des aspects de Banzonzi, on a fait la maman Zonga, Moni. Azana millier. Aso Telemia, Aso Kimia, comme on t'a boulot, Palin, Chancel Mbemba, donc, on a eu ma belle aux États-Unis. Nakene na ntunga ona matie aizate palanka ezalaka bakena bo bando betaka na jonga te bakende bonne chance beta na jonga mais parmi ba raison kima ba raison pe batali pe passeport ba so ba visa ba 3 ans ba beti 2024 ba beti c'est la nande parmi qui mo zo ba pe bien te papa te tape maman le dit ça avant déjà faut compte te bon toi tu comme mon racine papa un peu le roi Zali te azabolo mère to soutenir papa Hervé to atola na ye azoko expliquer biso bilo oye baki donc to soutenir papa Hervé le papa buzo balobi Londres zoya oui to somba bien Londres to somba carrière matembele bakima babeta na ndongo yo moni fait carrière ya raboum tant na chance na ye de wana tout carrière te jonga carrière te donc comme mambo ba 100 euros 50 euros au survivre 200 euros 30 euros 20 euros carrière ça qui cherche ça Dina filia kana 20 euros 200 euros bon asura 200 euros pour auto tala ba téléphone pour auto ça il a 200 euros par mois. Bonsoir, Makele Makasi. C'est bon quand on micro so baninga basoloba s'il vous plaît. Et oui, quand on tembe papa, ba ya pe na bobo toté. Bagoloise ne papa tozaki ko tokangela biso ba micro mais tofungoli esale lokwa mwa d'hiver loba papa tokangi papa kosilika te toza vampire kota biso ba idée ba vampire kasi ko maki vampire ngo molia ba minu bon on appelle nombote en tout cas na la bino forta na mona ba golwa na ba directeur na ba panel bo sala ka bien famille mbote na ope papa bon ba musique na biso mboka to bleke na ba rythme solo ba rythme bon bande na biso ba longwe e ko pesa moi pasi par rapport à makambo na mitu to zana on a besoin ndenge bakota ba dossier na biso na ba ambassade makambo belé donc bango pe bazala ka bato ba bakisa sumo ba dossier mikie ya minene te mais mikie zo compter les choses pour ya ba ota makambo ba luba kuna na o ba preuve zo ça me va que non yo penza o me bangulu ba ministère comme exemple parce que to ba toi pour mundela jijande biso to kanisa te ndela jijande biso to kanisa te no ba beta mundela jije wana te ndela yebi ke okanga mpe mutu po ayebi ke mundele bafana mpe na bakina bafuki bayebi ke no bamusicien awa basasa apela mutu asasi mutu teste lokwa musicien mpe so mpe makambo nyonso oyembi mpe bamona diske lobi mpe akesumio na poto bamindele nyonso wana bayebi yango bon nga napesi bonne chance na baartiste na biso basala ye boulot oyo bakoki kosala papa Hervé aza lokwa nzete bango baza papa ifaza kwa nzete na misisa bango baza kwa makasa okoko bima okoyi mususu botani na J7 ba ministre baze belé oyo bayembaka pe bien na place ya Ferrari ba oyemba ye mo papa ifa bakaso bokei nga mona au travail na place na bino mais pas ça kaka peut-être na banzila oyo batika pa ba défaut na ba problème doza lango na ba ambassade ma bureau wana mais ezaka problème te ekoleka lango nzamba za na biso baza bandeko na biso basalaki boulot mosala bango basala na J7 ata balongwe foto betela maboko baza ba chef de famille bayebi kendeni baluka mpona vie peut-être na biso baafricaine to régénération na ye na koti demande ke nalonga na orchestre eza bato mosusu bakokangela makolo ayebi kosinga na ozonga na kini comme exemple toluka moya kolibere yo mpo ozala bien oyo mpe kini babotela bapasseport kotikali mpe na lisasa libela ngambu na réalité mwa moke peut-être Charlie Solo mpo Charlie Solo vraiment aza motema ya lepatre côté ya guitariste baguitariste nyonso Charlie Solo lokwa makausa azona mwa bapa mosusu ya kovage na leader te na baplace mosusu eza Charlie Solo mpena moto aremplaça mpena makausa na bavage tout po papa Hervé abetaka ata kozwa balider mosusu oyo babeta guitare libanda baobeta mais Charlie Solo aza wana
bango nyonso bazali kwa baolanda ye ndenge apesa bango idéologie nde elikaka vraiment mwa moke eza nzela na ye mais soki nde toyokaka eza mpona maladi aza mutu asala mpe mosala na ye Charles Sola aumeli makasi na J7 asali mosala makasi oyo akoki kosala asoli na lepate na ndenge mwa bien papa Hervé soki olanda balive oyo biso to baartiste na biso tosala epa na yo wana baza bapeti na yo peti na yo akolongwa ake mpe basali mouvement na poto na bandenge mwa boye me yoyebi ke non nde bamakambo mokoma kokoso boye na kini oyo aza na base mpona na poto mpe oza na base tami ke so nake poto comme exemple Charlie Solo aza pena peti na nga mazuma maladi me azwa batraitement soki concert eza aoya aosala boulot na ye mwa 100 fois komona papa pour tes formations eza yango maladi te akimi non totika na omoni non akimi papa nayebi so oza na poto toza na Kinshasa toza na poto na Kinshasa oza wapi lobi bawera oza na poto toza na Kinshasa oza na poto toza na Kinshasa s'il vous plaît bafere balongwaka fere na bill na nani na JDT bayebisa wa boni bolinga bofungola baporte nyonso boye papa soko lobi fere ti alongwaka fere azala dia na mokanda fere akima te kobwaka ngunda po kozwi baprécision wana fere azala deja na mokanda ti azala dia résident ti alongwa maison mare eza te ke ofere fo bolobela yango mingi fere ti akita alongwa na poto azala na mokanda eza te ke alongwe po ake oluka mokanda akende vrai gola koloba bongo te po azoloba kaka ke bokangela baninga nzela fere ti balongwa na le marquis fere azala dia na mokanda azala déjà résident eza te ke atikalaki mpo atiaki mwasi zemi o te atikalaki mpo aluka mokanda jamais ndekolaka mwasi aza maladi te akimi na ye bakimisi